na bonne sur la tokonwa pinazara et Seigneur se trouver na plateau oyo. Je me retrouve lobby nazaki na mbudi. Na raisonné jour mon a se déplacer kana kindara na trésor zolo. Tu vas filmer saut des moutons. Il y a popage. Na le bakeno aussi le tas toujours téléma awa. Ezalanga ezala Didier trésor zolo tokobosana ka été. Pour au trésor à sali eza ebele. Tant na tali lobby émission ya révérend Claude Kabundo Alessa. Na kulutu bo solo la politique. Wala sa lobby foko longo la kolinga mbongo. Ezaloza patron, ezaloza pasteur, ezaloza ministre. O comme on a bolingo ya mbongo mais ba travailleur na o ko bossa na bango. Ya ba mona katana ba entreprise pas 3 hommes matin. Mais ba sali bazo souffrir. Oza un chauffeur et sengela kumba mutuka kene kikwiti. Ce qui a kumi mutuka te moya ozo mbongo ezate, moya o signer contrat ezate. Ma volinga mbongo sengela boko yeba valeur ya chauffeur wa kena na mutuka na chikapa. J'étais au Kasai. Natali Kolongwa Kananga kokoma Mbushimai et Tanzeleza eza affaire. Mais sengeli mutuka babengi taf Mercedes ma marchandise. Odama mutuka salika 1 km mutuka kwei pona nzela. Mais pourquoi babenga au patron au lieu on pesa le kumu na chauffeur wa ma marchandise. Bon na biso Congo capitale Kinshasa ville de Gombe. Lobby nazalaki na popage. Na telemi na popage na kutu ko ndenda ko ba puku baza moke ko somba nyawo che. Lolenge bazo traquer ba kumbi moto. Est-ce que na Kinshasa bazo kumba moto ka pone sengo? Na ba risque, na ba accident, na ba enlèvement oh jeune garçon nini a kondi maza licencié, aza gradué, aza D6, na ba compétence c'est tout, mandimi ko kumba moto. Moto abimi na zela, azwa qu'il y a 500 francs, qu'il y a 1000 francs, parce que ça dépend de la distance, ne peut pas faire un transport. Yo ndimi ko za la policier. Na yo ndimi ko za mo panzi sango. Mais na ko za mo panzi sango bana ko sala bato makambota. Na ko za mo panzi sango ko lamuka, ko pesa ba sujet le kutata, yango mo différence na ngai, ya Didier Kiku. Nous sommes des journalistes engagés. To s'engager na likambu. Oh, ce qui bolandi, c'est vrai. Na kena Kasai central, na zali na Kazumba. 145 territoires, ils ont projet à chef de l'État. Mais ils ont soni, bato ba yeko sa na chantier à président de la République, bazo futa mate. So yi muto abeli, ye moka se soigner. Na ye na lobby awa. Bato ba gagner ba marché, ba leki na ba télévision, ba contredire biso. Maintenant minute on a Kazumba, ba silisi ko tonga ba école na ba hôpital. Ba remettre clé na chef à secteur des heures de bimi, bato ba bundi pour na ba salaire. Mais c'est le DG. Beseko o gagner ba marché. Ya ko tonga 145 territoires. Bato ba bundi na Kasai central, na Kazumba. C'est base de quoi? Pour les cas na ba terroristes que non, tout va bien. Aujourd'hui, tout va bien. Mais na Kazumba, il y a un problème. Le lenge bazo kanga ba moto na Pongabi. Le lenge bazo kanga ba moto na Popage. Je parle avec précision. Infraction et banité. So kena kisangani babula moto. Na Goma kolobati. Mais na Kinshasa, est-ce que yo comme policier pour nous kena ba moto?
Pegolo le ministre provincial ya transport. Ministre provincial ya transport rôle na ye ezanini. Est-ce que c'est qu'il a gagné Kinshasa ata lolenge bato ba moto bazo souffrir. Eza bien ko fini bato ba moto baluba. Ba kasaye. Mais bon mais ça aussi ba kasaye ba memela bino cop. Kasaye on dirait na yebite est-ce que école wana ezo mérité ko za na Congo te. Parce que bon moni ba député national lolenge bazo finga tribune ko boy. Bon, moni lolenge, soi-disant, candidat président de la République, ou alinga gérer Congo, mazo criminel, tribunal Koboy. Bon, moni yango. C'est aussi important, il y a bien Didier Kikou, que non, information à l'élo, to remercier ba kasaye, ba yana moto na Kinshasa, ba kolokop, ba kasaye. Po ba soyili ba bula a moto, ba yana moto na Kinshasa te. Mais là, on a moto, okuta, Mouyaka, azobula moto. Mongo, azobula moto. Tous les tribus, il n'y a pas de boulot. Après plus de temps qu'on engage Batou. Exactement. Mais quand la moto na Kinshasa, pas moins de 100 000, 200 000, ça va qu'il y ait une victoire, plus. Nani azo inisa présidé par les Congolais. Nde mutuna ngai na tunaka. Biso to bunda pona pouvoir. Il est pèse à Kibasa, il est pèse à Liaou, ngai na yebi angote. Na rotuna ba kulutu ba expliquer nga histoire. Tango Lumumba yaka azwaka indépendance na zalaka te, mais na wiko apprendre l'histoire. Tango Simon Kimbangu ayaka comme premier prophète noir na zalaka te, mais na wiko apprendre l'histoire. Mais il est passé, il y a 2006 jusqu'à 2018. Bimi c'est biso photo na yo bunda. Tango biso be penge Fofana, tozo fana ba Monseigneur Mulumba. Et sika moko, yo zalaka wapi. Bimi sa photo na yo ya komba. Nazalaki ne sengolobi, tango kulutu, Freddy Pindi, atali statinanga, abengi ngai. Aebi singa tindelanga photo wana. Ils avaient bien qu'on finisse Eliezer. Mais bimi sa photo à combat. Photo Freddy Pindi à Lukilobi yango wana. Mais là ça mawa. Président de la République. Premier ministre numéro 1 au gouvernement. Ba nommé ministre santé. Ba nommé ministre l'économie. Na tanga à 2 ministères. Est-ce que le ministre de la santé a rapenda temps ya ko tangwa na l'hôpital? Na lobi ministre de la santé a rapenda temps na ye ya ko tangwa na l'hôpital d'abord ya Kinshasa. Parce que Kinshasa c'est Congo te. Mais quand d'abord na Kinshasa, il y a un problème. Bon, on a la province. Ministre de l'économie, est capable de visiter la chambre froide. Pour le il y a biloko ba Congolais bazolia. Ministre de l'économie, est capable de visiter le magasin ou ba étranger, ba Congolais ba mafuta ba hydroquinone. C'est le Congo comme une couleur à tétran. Ma colonne est pembe, et l'ongina est beba, mukingo na est beba. Mais tu as un ministre de l'économie. Bon, c'est ressentir. Pour ma kaboko bima a, beaucoup kamwa. Ndeko Eliezer, moi encore le pango. Aouti kola kisabino, na hôpital na bondeko. Ba sali une opération. Ceux qui m'ont toyé dans l'hôpital, parce qu'à Beli. Et ça n'a pas de sengali, bat traité Moutou. Moutou abika, abima. N'a pas de ça commentaire. Bien, on a un serre. Moutou a un malade, a commis médecin, a commis soignant. Papa a peur de mon anaï. Tu as le droit de réponse, tu as moniteur. Et quel cabouille.
bakangi ba médecin boyoki moto esengela défendre moto alobini bazoluka bakimisa bango parce que au Congo tout est possible. Nous sommes où? Nous sommes en jungle Léonine. On a demandé Kabila à Longwa parce qu'il a sali ba mandat naï. Président Félix Aye totie elike pa bato ya libanda Macron aye na mboko moto to amoni comment Macron ake na bandal na ministre na star congolais papa présenter biso Castel parce que comment comme le niveau ya kotia elike et pas moto ata ya libanda mais Macron auti koya ao président français s'est retrouvé na bandal na ministre na star congolais ba présenter ba congolais Masanga Bolangwa Mona Etienne Tshisekedi na pouvoir lelo ba congolais ba retenir nini ba sala nzambe lolenge ba bareza de l'église eza makambo bozoyoka awa o bakolela mais on va kozwa courage ba accompagner tata oyo pe bokoyoka pourquoi ba ekoluka tokoni wapi télévision pe koluka epenge Fofana ba benga na 5 heures lokola télévision eza radio te bo fongola matoyi pe vidéo oyo bo partager yango ministre ya santé oza na makoki ya kotambola na ba cortège kotambola na ba mituka mais est-ce que ozosalela ba congolais musala pourquoi ozo sécuriser yo oza symbole ya république ozo représenter république est-ce que ozosala musala naza touché et puis il faut faire atambola ya makolo Didier Kiko atambola ya makolo Didier Kiko epenge faut totambola na ba boîte te tokenda na ba boîte de nuit te tokenda na ba vacances na ba Europe te mais nous sommes là pour défendre seulement la république to travailler kana nani taba to yambaka eza mawa à cause ya pasi Hôtel Longia Moutou, tu trouves que non, ça ne va pas. Tout ça, la nini. Didier a dit représenter le Lengue, Bazou Pangou ya Moutou. Namakasi. Quand la République, tout ça, la nini. À quoi ton bonza jeunesse na biso? Didier le baga, na ya awa, na suki na Moutou. Didier a commis la libandi. C'est base de quoi? Papa nanga mbote na lingi boza penda poser tiro moninga moko na lobi boye na zui place na bino belé pour ça fait mal so bino ba kolo likambo so na pesio liloba o afandi kimia toyoka eloko nini boye vers biso pe ba chaîne na télévision eza ebele pe eloko nini boluki biso na lingi d'abord obanda na kombo nao ngai nazali pasteur Chambre Msungai kombo nanga Chambre Msungai na yaki awa pona problème ya leki nanga oyo problème eza ndenge nini problème ezali tokokoma wana tozokela bona présentation kombo oza mutu ya province nini naza province ya Kasai Oriental eloko nini etindi yo oya awa pe bokomi ya ndenge nini tokomia kwa pona likambo ya mawa o tozwi nde luko tindi biso tokoma kaka na esika oyo mwana mboka mbote papa journaliste na lingo zwa courage obimisa penda voix likambo yaka mais mutu esenga ta esa bato likambo wana eza yo soko omilembisi oza komona eti ozokosa za pena mobali papa aboti akufi yo nde esengeli okunda ye soko ozokunda ye otali siko charge eza na nsima na yo ke nga nde fona défendre papa nanga na lingo obeta lisolo ya kombo na yo pe okomi awa obeta ya biso lisolo bato bayeba okomi awa ndenge nini oyebi epenge Fofana ndenge nini adresse oyo toyebi yango na kanale ya papa Mukaji apesi biso carte de visite ya journaliste Fofana alobi ke bokende bobenge bokutana na ye
maintenant likambo nini oyo bino bozwi carte nanga o bobenginga likambo to bengi yo eza likambo ke topesa information epa na yo po ekoma oyeba likambo ya mwana bayibi na kati ya hôpital ya 7 na Njili. Hôpital wana oyo ya 7 na Njili précisément eza place ni eza soki to mati na 7 to mati na quartier 7 nde sika hôpital na droite a onde sika hôpital wana ezali ya munene bo eza pembe. Banani bazokamba hôpital wana bo bato bazokamba hôpital wana ntango nakotaka na kati ya hôpital namonaka mama moko boye ya ba chinoise ya mwasi nde azalaka kuna. Eloko nini eleki kuna yo atake yaya avant nazwa leki na yo moko yaya oyo ye na ye awa ti bozwini carte nanga bobengi po bayebi mosala nga nasalaka mpe na koremercie papa wana po atalaka nga na télévision mpe asenganga carte de visite na ngai ntango atali image na ngai ya Kasai Central oyo elekaki lobi ntango atali na YouTube image na ngai ya Louisa nde na filmaki lolenge bato azomela mai ya Louisa na forage forage yango mpe ya malonga te eza forage ya Manuel mais toza na bana Louisa oyo balingi baza mpe bacandidat baprésident de la République le côté mpona kokende Louisa nzela eza te le côté na Louisa même école ya malonga eza te. C'est ça. C'est là où afélicitaki nga na église nde napesaki carte de visite nanga. Merci beaucoup. Eloko nini eleki na hôpital eloko eleki na hôpital eza boye mwasi aleki na ngai azalaki na zemi bakendeki na hôpital ya moke po abota lobi ke ka na yo okobota te il faut kende na hôpital ya munene ya 7 ya bachinois ntango akomaki kuna bakomaki envers 3h 3h wana basali opération babimisi mwana basali césarienne babimisi mwana ntango babimisaki fomaki mokolo mwasi babengi leki na nga azalaki sur place ye na mwasi na ye balobi ke avant tosala césarienne il faut signer azwi mokanda asigné andimaki ke basala mwasi na ye césarienne moyen mosusu eza te fo basala césarienne ntango basali césarienne bamemi mama na maternité bamemi mwana babimi na mwana bakei na mwana ntango basilisi bazwi basali ordonnance ezalaki jeudi bazwi ordonnance bapesi ye kende osomba kisi ye ntango akendaki kosomba kisi akei koluka kisi azalaki na moto akei kodebre poso mbongo kolandalanda bato kosala kodebre koteka ata mwa biloko ya mike azwi mbongo après midi aye na mbongo akuti mama basi badeplace batie na salle mosusu akoti kuna akuti mama alembi nzoto sikoyo bayebisi ke bamaladi mosusu bazalaki kuna bayebisi te ifo bazongisa mwasi no mai azongeli bamunganga biso yango ke mwana na ngai ye mwasi na ngai ye ifo bozongisa ye mai balobi bo ça va tosala ordonnance basala ordonnance bapesi akei koluka bayebisi ta esi eleki tokozongisa mai lobi atuni sikoyo mpo na mwana balobi te mwana tokolakisa o lobi problème eza te mwana azali wana jeudi wana balali vendredi aye lisusu atuni problème mwana ozela mwana akoye lokola mama aza kolemba vendredi wana journée wana elekaki samedi ata munganga moko amonani te sikoyo be ya sika baye moye batuna bato ya sika ezalaki te wana nde bayaki ntango bayaki samedi wana dimanche moto azalaki te kaka bato ya sika wana lendi ye sikoyo amoni ke mwana azomona na tuni ake pa ya docteur oyo azalaki na ka wana asali sikoyo mouvement kobanda koswanisa bango kosala mouvement te so asali mouvement ya mabe eza bien te tomema ye alobi ke yaka tokende amemi ti na biro na ye bakomi na biro ayebisaki ke mwana aza te tokoluka problème ya mwana tokolakisa esika mwana azali ti jusqu'à lors mwana amonani te. Merci, je pense que nous avons des missions na bokebi baza bato ya liboso te so omoni mobali ye moko accompagné mwasi na ye na hôpital c'est que là mosusu mama bokilo aza pembeni te là mosusu peut leki ya mobali mpe aza pembeni te nde mobali ye moko apporte gara. Nous sommes des villageois tomona yango na bamboka parce que même na Bible lobi ke non oyo akotika ya ye famille oyo atiki ya ye famille bosangani bosalela bino libota parce que bato bacommentaire bazangaka te mosusu akotuna ndeni mobali ma akesa l'ordonnance nde parce que ye lokolo obotami na gombi oyeba ata na masina te ye azwi mwasi na ye akende na hôpital moko hôpital na balobi ke non awa tokokoka te parce que na badispensaire mosusu bazaka mpona kocuba kaka batonga mosusu bazaka mpona kosala passement baza na makoki ya kobotisa te esengeli na félicité moto ayambaki bango
parce que abi kao eza ya biso te boke na hôpital ya bachinois na 7 soki mwasi aboti bayaka mpe na mwana mama kotoyo mwana kotoyo na bahôpital mosusu neti na bapédiatrie mwana azalaka na mbeto na ye wana yaya na ndako baaprendre ye sikoyo totuna sikoyo mokolo likambo ye moko oyo avivre sur place ndenge nalobaka télévision eza radio te bokola droit de réponse tokoboya te mpo boza oblige boza cité bino bakolo hôpital mama ntango aboti si ye problème bokoyebisa mokolo zembi mokolo mwana to leta toza na jungle te ye nde atie zembi mwasi amemi zembi me mwana wana aza ya papa na munoko me mwana aza ya leta c'est ça nzambe nde ayebi avenir ya mwana wana jésus babongisa abotama na ndako ya danger hôpital ya lix ntango pasi eye marie abota na ndako ya bameme papa oyi koexplike biso ntango bokomi na hôpital nani ayambaki bino mpe ntina niveau ordonnance ebima lisolo yango ezalaki ndenge nini ta tokomai na hôpital bayamba biso na ekipe ya docteur Ngalala ayebisi biso ke mwasi na yo ya solo aza na camp ya césarienne bon tokoki kosala bongo pamba te il faut signer mukanda après osimbisa eloko soit mbongo ndambo oza nango comme ça tosala mosala yango wa docteur Ngalala comme ça tosala mosala yango sikoyo nasala nde balobaki ekomi sikoyo na tour ya ke bamema mwasi bakesala césarienne bake mpe basali mosala na bango eloko ya liboso ya kena mwana bayebisanga bayepa nanga o papa ndenge eza boye esi tosali mosala na biso zwa papier oyo kesomba kisi oya nango lero wana mwana balakisi nga te eloko te batini kaka nakende kosomba kisi nake mpe sango moko ya mabe bapesi sango moko mpe ya mabe te nake mpe nasombi kisi nazongi kozonga nazongi bapesi nga kasa mosusu ozwa papier oyo kesomba kisi nabi te na minute oyo mbongo eza lisusu te nazozela nazonga kote nakenda kosala makambo na ngai naluka mwa mbongo naluka mpe bandeko na nga mpo bakokosunga nga na likambo oyo toyokani kokenda nakei nake koluka mwa mbongo lere nazongi naye nakuti mwasi ya kolemba natuni sikoyo eza ndenge nini sito ya mwana eza ndenge nini o babi mwana aza mwana mobali bakopesa ngai ye sikoyo te mpo naza tuma fatigue bon abi sikoyo mwana azala na posa libela mama ndenge nini yoza mupanzi mwana aza mupanzi eske eza mabe te abi te eza mabe te kuna bamelisaka bango soki mai ya sukali abi ya solo keba bakoya koyiba mwana te yo yebi teke bayibaka mwana tosolo peka nde mwana totiki miniti namoni munganga moko aye wana natuni likambo oyo eza nde nini mwana aza nano ndenge nini o mwana aza bien mpo nini bopesa mama na ye te abi te tokopesa ye sikoyo te lokola ye aza na bolembu tokopesa ye mwana te bon sikoyo eza nde nini mpona kosala namoni baninga bamaladi nde mona ye bazoloba ke ndenge aza fatike fo bazongisa ye mai abi te tokozongisa ye sikoyo te fo ya lobi nango wana na ye natuni siti kaka te lobi elandi natuni siti kaka te 4e jour après na yo tombokela bango mwana azomona mwana azomona mabele ezovimba efamelisa mwana mabele ekita mwana azomona na te tinde na ye natomboki na bango nake wana bakelakisanga docteur moko boye wana docteur moko abi o mwana ntango totikalaki mwana abotamaki malade aza lisusu te
zela wana bakati ngaka na mokuse zela wana toyamba mutu mususu toyo betelo lisolo 4 jours mwana monani te yo ekoluka mwana bazoyebisa sa osango ke mwana abotamaki na maladi mais yo omona ye te meme nde bazotraite ye omona ye te sango mpe ya mabe moko te na pa yebiso ke no mwana yo fanda nanu toyamba nanu mutu mususu toyamba na mutu mususu toyo taliso likambo wana nde elekaki zela libela nga mpe ntango ya kozonga ekomi nazongi mpe bon ntango nakomoya yo balakisanga boye suite kaka te nalingi namona médecin directeur ero azoyamba te ti nde bamikolo wana nyonso eumeli ti ntango tomoni ke eumeli makasi yango toyo koluka ndeko na biso journaliste lokola tv eza nango ya radio te do bato nyonso batalela biso likambo oyo naloba chiluba nalingi akula chiluba mpona moni mwa lingala mwa batato plito ezali kasavu bazali mokonzi na mboka oyo adirija mboka oyo asala tribalisme te parce que aza mokongo akotelaka bakongo kaka c'est ça Mobutu azalaki mokonzi na mboka oyo Mobutu aloba ekolo boko atolingi Mobutu te mais mpona unité nationale bato balinga Mobutu amen Mobutu atonga palais du peuple Mobutu atonga Kachachi Mobutu atonga Sana Mobutu atonga stade de martyrs oti lelo mokonzi nyonso ayaka asalaka mwa eloko na ye atongaka ntango eloko na ye neti sikoyo faci azotonga bawese azosala baboye ezosila kaka te mpo eleki monene c'est ça mais ezokamwisanga bikolo nyonso bazomerite kozala na bokonzi mpo eza kokola kitunga ya wenzi to bilamba na valise lelo lingo olata lacoste ndenge olati lacoste nao lelo okolata chemise lelo okolata bubu nde bokonzi ezotambola na mboka oyo ezoke tribu par tribu mais eza lisumu to eza kindoki to eza motema mabe baluba bazomerite kozala na kimia te banda na mokonzi ya mboka mikakatano toye na petit peuple batribu mosusu baza bien soki oke na babuli moto bazonyokoma baluba oke na vie normale yo mwasi azwi zemi oke na hôpital est-ce que na pays normal hôpital wana ekoki komérite meme 2 secondes te c'est ça ya kolimwisa mwana anzelu ya nzambe soki mwana akufaki bayebi soki akufaki yo osala liwa te nzambe nde asala liwa nous sommes des villageois kokufisa mwana bebe eza matana bacritère na mboka ndenge bakundelaka ye mais ya yo mwana soki 10 jours soki 20 jours azomonana te même médecin directeur ya hôpital wana ya bachinois aza à l'aise nalingi oexplike bato oyo bazoyoka chiluba mpo na lingala ozoyoka koloba pe te bazozwa mpe courage ya kopesa o facture ya 600 et quelques mille francs congolais facture wana yango ti moto aboti mwana azomona mwana na ye te ki prouve ke mwana na akufi ki prouve ke mwana na abelaki botala olenge mboka ezokambama premier ministre aza ministre intérieur aza président ya assemblée aza badepute bazali oyo eza jungle to eza république babimiseli facture 600 et quelques les côtés na bapays bien organisé kosala mwasi césarienne eza effraction nalingi oyo explike bato likambo oyo ekomeli yo eza ndoto to eza message mpo na chiluba okoloba bien mpe esalinga bachat de poule c'est ça nazalaki na belaka mwana nazalaki na mupopa c'est ça nazalaki na laki muka nga eza nini eza kindoki to eza kozoba bato soki okei na Chine j'ai vu comment star lokola JB image yango wana JB azokamwa hotel azoya na Chine
soki okende baprovince toi bachinois plein okende na wenze chinoise okende na mais biso moko bacongolais tokozala na kimia te mwasi aboti mais mwana ozomona ye te oexplike na chiluba bon bana betu tuli twakula mu chiluba momuheta lutatu lwa mukajanye lutatu lwakulela kadi wapitala utwayi batwambili bwane eukanki mu bafanyi nato bikele tuye ko hopitala munena wa bashino mu quartier 7 munjili bena mutumba wa catholique Saint Thérèse nunko twafike mu abau batwambili bwane papa mufuba kwa mudiba kwambile kuli mufuma momu bikele bwane mukajeba tumuhanda nunku bidi bikele chinyi badi bangambile bwani bikengera kumpala kwa kuhanda mukashi katwena tujenzelanga yetu to umudi we mwene mukashi udi wohu bikengera ufunda mukanda nutwa chala bwani kuli mukasheba bali bamuhanda mwabeu nunku utwambila chidi nachi buchikese chituli mwakula makoma garanti bwana tumana mwakuhanda mukasheba bana betu bienze kibulelela bahandi mukashi nunku handa kudi bahanda mukashi bumutu benza hanyuma bangana kuhanda mukashi badi balesha tatwenda omwana biheta byonsu bidibita kana nunku mema kabela bandesha biheta binango bantu mimusangu umwani kukabeshi ka kuyakula manga bwakukwata lunga ilwani wachibono cha mwajenze to nunku hangayi ngayi muji bwanga ngalukidi badi bapesa kabidi tibashira bwanga bandula bwangebu nunku hana nkuti funchikwabo cha mwakwense to ngabambidi bwani uli chele na makutampinje uto fio mpinganuka mubana betu mpinganuka mwabundi ngasa mudi mubana nyuma kote dikuta ya kulo kwenza na umaleo nukwa ngai mujalukira jani ngahiti mukashi mu maternite mufuba muteka chi umuntu amuto bakaba mumbusha bakamuteka mwabwa chalala ngake bito mengunyi uluka bibambali byoso achena mumwana to ngalukutu tekene muntu mwa kundekelu wandeshi bwani uli mwaba kampana nukwa ndinya ngahiti mukashi muchoka bikola muchoka bikola konkini bidibishi urungambile bwani to mwana mwabaluma nunkumba ngambile bwa kumumpesha anwani kalame muheta bukola makadi mwana diba didule dibwa utuni dibe utuni nyota ni dibele jama mwende kadi ya mwana kuluseka uwe kuluseka ni kimbi bito no mbambile kimbi bito kuntoko kume diba mumba ni shama ya sikre nunkwa wewe ay mambele wamanya batubi babana yeka batubi baba bibabana bishi amana kutokona manya bitunango ato chitu ho mungango dubwela mabao mukonka bwalo munganga bishi mwana mungango dungambira bantu mwana udibimba mwana udi ho na mwana udi ho nonko kate mushindo akwesha mamwende to bumuchiri uchiri muchoka nonko ha hete bukola tushikulu mwesha ma kadi bwalo bwa maya kumuhinga sha bwana hete bukola udi mumwana bishi yeli wamba bwana to jibeli kamwena mushindo to ifo la malab angani ndo malab kakuyambete bya nsongo to jijilondela kuyambete bya nsongo to anga mone binenga mema kubenza bilumu mema to kadi wani mwana kachawale jibo toni lelu mema chena mona wani mwana bish mumatu kwa nayo kadi baka banko kamwa bawo baka ndeshe kudi docteur muko abufuka yeye utuvu bayikile nene to ibandeshe bano mwana uvumu muleji bo usama nongutwa nje mushindo yonsu bwana tulimo kumuvisheni bukola kabibi kummana to nonko kibwal kai walukuhita tuliba muteka wenda mwabaka mushindo akumala mamo ni bana bonsu to nonko ndaku wanshu somba tutukubikila apres twatu ikila twatu akijila muntu muko ngasombi to ngindi to tukafti fachile kubutu chela mumana ambi hete to mo ngako ngipinde bako bangavuma na mabami to injila tutulo kwanda mna ngamono ayimbinenga ngalukili bumvu bana ngaya bukumbelu ngayibo hoyo katayile bana hadibu chaka bitaka yamo chete to ngutala mbato ifo ngashi ntangila uji muchoka nikusama nungu hikala bwalu bwenda bu ye muheta makanda nindo kumona mwa kulondolola bwalu bwa mwana nunkulelu kanga shuku bwani kulondolola bwalu bwa mwana ngabo hete limuishila kai nje muheta kata ka visita ka mwana tu journaliste nunku bumudi yeya uru utala shemei mu bantu television kinchi sanjito lutana shemei mu bantu nunku ke hanga lu bwani to kuji yeya tunuma ko to ko solution
donc mais anfu na u bo kuno ambila ba batu bana beto ba batulonda ngo wao. Merci. Toujours ça la émission où on a passé. Mais il y a quand moi, toujours dans 500 députés, mais il y a combien de députés moi qui ont tangamaka. Dans ça l'émission à travers révérend Claude Kabundu Alessa. Pour na yebi bato oti. Mais ba pesi bango numéro nanga. Bon lukale qui Eliezer Wan. Eliezer Azanan, député national. Tellement mandat est national. Yango azo représenté peuple partout. Na banza ke likambo a otika yango ti. Ezabo. Eza musala obo pesa ye manda. Pe batindi bino na kombo ya mutu moko aza musali na Nzambe. Pourtant bo benga na 5h na kombo ya Claude Kabundu Alessa. Yo atake yaya. Pe oza pasteur lokola Claude Kabundu Alessa. Na nzelo bozwi numéro na biso. Ba chaîne ezebele. Be batimira na to komi wapi. Boluki epenge Fofana lekia ndekweleze. OK. Yo iko bakisa nini na makambo. Po ye monda ke na mwasi na ye na hôpital. Papa journaliste nakutani na policier moko alobi ke ngape nazo sala stage na hôpital wana. Ayebisa kinga nini alobi ke tango basali mutu césarienne babimisi mwana balakisaka lokola mama aza tellement fatigué balakisaka papa ya mwana. Bazwaka mwana na wana stagiaire yo hôpital nda émission nde ayebisaki ngai bamemaka mwana bakendaka neti na couvesse balati tala esika tozotia mwana na yo bazwi numéro batie ou bien kombo batie kombo soki mwana azwi ka ya akufi bakoki kobimisa sans kobenga papa ya mwana te mais comment pas mwana o depuis abotami depuis le 25 na 3h30 hein il y a 5 mois ezalaki jeudi ti lelo suite à ta moko eso mononete mwana zo mononete bazo kende kotuna nga na kende kina hôpital wana to tuni mwana ata suite moko te bozela mama mwana za na hôpital etisiko ti lelo mama ya mwana za na hôpital etisiko nga na tamboli zelo na tina lembi transport kutu na lembi yango to memi problème oyo na place d'une façon de tango to koloba gouvernement atala likambo oyo bien bakoki kotika bato bazo souffrir boyote bato bakoki konyokoma boyote tozala na mboka na biso njire ke toza bapai tozala na mboka na biso tozo vanda na kimete likambo tozo lobo tozala yango sire eza likambo esalameza ke likambo to fondé te facture yango mikande pe msusu ezali soki balingi ke tobi misango to misango o ya futa ki ba ordonnance nyonso ezali awo tombola facture pe mama mwana za na hôpital ti jusqu'à alors nano abimité ozo mama mwana nini bazobisa mama mwana lukambo ngo futo bima ko bima ndeni na ko bima kaka makolobo ba cicatrice ezotikala kaka na libumu ya pamba ok eza mama moko azalaki kuna asali 8 mois ti jusqu'alors mwana na ye azomonana te na hôpital wana ebembe amoni te nini te c'est que tozotuna ke bana wana ifo gouvernement bengisa bango tuna bango bana wana bazokufa ou bien bazokende koteka bango puisque ti jusqu'alors eza likambo tofondé te po tozela so tokoseli bango bakokanga biso tozokima te soki bamoni ke likambo tozoloba bazolanda na télévision batinda ata la police baye kozwa biso awa tokende po toyeba ke likambo wana eza ya solo so tozokosa bakokanga biso so biso tolobi vérité nde bakokanga bango tozokama mingi papa journaliste mona yo ya suka pour nazomona boze souffler en tout cas na renforcer bino mingi te o déjà akolobi bolobi o na tunyote yo moko atake musali na Nzambe bon papa journaliste suka makambo tozoloba na miso abatu nyonso souci na biso ezake gouvernement koki kotika biso te pe papa kolo télévision yo akoki kotika biso te asunga biso na likambo puisque biso moko so tokei na l'état ya lelo na parquet bazobinisa binisa ayi azama na kolo lupango so tokei na parquet bazobinisa binisa biso kaka boy likambo ya solo ezate bango baza posa ya mbongo baza na souci ya bato te yango toye awa ke gouvernement atala biso likambo yo papa kolo lupango mwana kolo lupango azali awa atala biso likambo atika biso moko te ezaki apusunga biso na likambo kopesa biso moko te mais asunga biso na likambo tolandele tozwa mwana na biso apesa biso mwana na biso na bomoi souci na biso yangwana okobakisani chini mema nkumbasha bwana bana betu bonsu ba congolais
bali bumva bwa lebu mwa kutuambulisha nilungenyi kutuambulisha mubwa lebu ulwangana letu mfita ho hamwa kumanyisha kabili mfumo wali tunga bwani mwana uji biba uji kongole en plus mu kwa ntombolo mwana waba kwa ntombolo nunku ladi tulu muzu mwebato twetu bobana beba tukulomba bwani utwakwile koko mubwale mbwale bwaka twele nchakwenza to nunku me yamvu nchakumba chango wana kwa. Merci toi sakidila babuni papa wani na lingi na sala commentaire te soki moto abeli ayaka na hôpital yango bayaki na hôpital ya liboso batali ke hôpital oyo ebotsaka basi te boke na hôpital ya seti parents nyonso abotaka bana liwa nzambe nde asalango okoza na bamillion soki balobi moto akokufa akokufa le musu mpo botire conséquence ya maladi wana mais ezalaka bien papa monake mwana akufi mais akokamwa eza nini mama akomi koreklame ke mabele evimbi femme elisa mwana azomonana te yaya alobi baza kutu baprofane mais stagiaire ayebisi bango ke kala césarienne soki babimisi mwana bakendaka na mwana na couveuse papa ya mwana ifo azala bakomaka kombo bakomaka numero ya couveuse mpo na suivi mais oyo likambo oyo je pense que non baorgane ezali baONG ezali bato ya badroit de l'homme bazali namona mpe kaya boye honorable Christelle Vwanga alandelaka yango namona mpe makambo ya boye ndeko Eliezer ya alinga babengaka ye ndeko mpo kindeko esilaka c'est ça ki député esilaka mais namona ndenge ndeko Eliezer akenda na prison à cause ya kodéfendre mutu moko tozozela aussi hôpital mpe baya na droit de réponse na bango baexplike biso ntango mwana abimaki babengaki nani ntango akufaki babengaki nani mais mpo na kosala césarienne basengaki papa ya mwana asigne mukanda mais ntango mwana abimi babengaki nani koreklame c'est un droit ntango areklame mwana ti lelo mwana azomwana te yango baye na télévision mpo aza na makoki te yango na hôpital aza kaka ye na mwasi na ye message déjà eleki merci.